Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banaki no Buyukite bukuyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo neza bino pardon Jima sala yolo karata kate ya ona benga yo Jima mukende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi na terre envié parce que kin eleki partout et losako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisous bye bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi umela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi. Mercredi et là mon balandinyo sur magazine KNB o ezolemba te ko pesa bino ba vraie réalité à ville à Kinshasa. On doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils. Et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Mais toi, tu crois que nous y avons cru. Mais ce que c'est vrai, tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. Pour l'édition de Bissu à Mokolo à Lelo, na Nord Kivu, na ville ya Beni, affrontement Moko et Salamaki Mokolo ya mercredi 20 mai 2020 entre FARDC et na groupe armé ya ADF. Bolanda elema oyo. Titanguni ni kimia ekozonga na partie este ya République démocratique du Congo. Po ba habitat ya coin oyo ba lembi ba massacre na côté oyo Tongo ya lelo le 20 mai 2020. Ba habitant ya territoire ya Beni na province ya Nord Kivu ba lamuki na somo ya kosakana te po ba violent affrontement et salemi entre ba forces armées ya République démocratique du Congo na groupe armé moko ya ba ADF et ezalaki signalé na pembeni ya localité ya Mai Moya na territoire ya Beni bitumba yango et salemi pembeni ya esika oyo Babomaki lisusu 4 civils lobby mardi 19 mai 2020 kaka na province ya Nord Kivu. Kaka na même groupe wana ya ba ADF. A rebelle yango pe na ba affrontement yango ba tiki ba blessé ebele pe ba incendier ba moto précisément na Kimbangu selon ba source locale. Mikolo oyo ba force démocratique pe allié ba multiplier ba attaque na territoire ya Beni. Kaka na une semaine ya pamba ba bomi déjà 24 personnes na 4 attaques oyo esi et salemi pe ba attaque yango nyonso et salemi kaka na groupe wana moko ya ba Ougandais ba kondi ya FARDC ba sengi na population pe ba habitat ya territoire oyo vigilance makasi pe coopération ezalaka entre bango na armée na bango soki ba suspecté mouvement moko il faut pas signaler Kayango déjà avant na ba numéro oyo epesama na ba service de sécurité ya territoire na bango po ba attaque mingi ezali ko salema armée congolaise ezokoma na retard ba sayan esi ba bomi esi ba kei bango bakoya kaka kokuta bibembe na yango ba sengi na population a signaler ka ba attaque avant que le pire ekomaka. Kinshasa et l'équipe partout. Na Sénat, Premier ministre Ilunga Ilukamba abengami mokolo ya lobby jeudi 21 mai 2020 na ministre na ya transport pour na répondre na ba question orale ya sénateur Jean Bakomito sur gestion ya pandémie coronavirus na RDC. Premier ministre pe chef ya gouvernement Sylvestre Ilunga Ilukamba
azali invité na plénière ya jeudi 21 mai 2020 oyo na kati ya chambre haute ya parlement. Ilunga Ilukamba a répondre na question orale avec débat oyo sénateur Bakomito a adressaki na ye pour la gestion ya pandémie ya coronavirus na RDC. Na correspondance yango ya le 27 avril eleki Eli ya Otuele a motivaki démarche na ye na souci ya ko apaiser population face na ba inquiétude économique. Situation économique et sociale est commis de plus en plus inquiétante. Na point oyo eza important que premier ministre oyo azali chef ya gouvernement a rassuré population paix après Covid-19 ndenge nini makambu ekozala po to yebi biso nyonso déjà que situation ekozala difficile. Kaka jeudi yango ministre ya transport pe voie ya ba communication Didier Mazenga yepe a kozala devant ba sénateur na demande ya sénateur José Manila. Didier Mazenga a répondre na question orale avec débat sur évolution ya ba travaux ya construction ya nouvelle aérogare na aéroport ya Njili. Infrastructure aéroportuaire oyo durée ya misala eza ya 3 ans pour un montant global il y a 354 millions de dollars américains oyo ekobanda koyamba d'ici 2021 10 avions long courrier Malamoko et Zamizala Oyo, ancien président Joseph Kabila Kabange, a lancé yango outa le 2 mai il y a année 2018. Kinshasa et l'équipe partout. Coordonnateur ya KNB azo continuer toujours kotika espace gratuit pour na batunyo so oyo bazana message pour na sensibilisation pour na coronavirus. Bandeko nanga ya Kinshasa, bandeko nanga ya République démocratique du Congo, boyebi que l'heure est grave. Mboka na biso ezali na souci, tozali na problème oyo ekweli biso à travers le monde entier. Likambo oyo ya coronavirus. Ndeko congolais respecter ba consigne nyonso epesami na bakondi. Ba consigne ya hygiène esengeli toye ba ndenge nini toko repousser yango parce que ezali ko sala déjà ba mort. Vous avez koyoka ezali koleka na Italie. Yango na biso en tant que leader d'opinion, biso en tant que serviteur na bino auto serveur bino à travers ba médias na casquette nanga ya coordonnateur ya magazine Kinshasa na biso na ko annoncer bino boye. Bato nyonso topé ba autorité nyonso oyo bazali na message lié na coronavirus pour la sensibilisation. C'est-à-dire, vous avez une association, vous avez la structure, vous avez l'individu. Message na yo, vous allez kende na sens, il y a ko sensibiliser bandeko. Na sens, il y a ko appuyer riposte oyo to zali ko sala awa na magazine bino KNB et koleka gratuitement. KNB magazine bino Kinshasa na biso et ko continuer ko servir bino ndenge longo bani boyebi ke bolandara biso. Chaque jour, à partir de 18h30, na Show TV, à partir de 19h30, à PIC TV, et puis à partir de 20h30, na Baraka TV. En rediffusion, toyaka à partir de 10h30, na Baraka, à partir de 11h30, na Show TV, et à partir de 14h, na PIC. Donc, message joana, topé ba encouragement, au beaucoup encourager bandeko par rapport à tant autres vous allez passer. Beaucoup continue la biso yango à travers numéro oyo affiché na ba écran na bino numéro ya KNB WhatsApp na biso ko za la polele pona ko yamba ba message na bino sinon ceux qui bomoni que nécessité ezali que ba équipe na biso oyo ezali à travers Kinshasa mobimba e yakuna tokoya ko zo ba image wana nyonso boko sala topé ba message boko sala pona coronavirus pona lutte to pona ko informer bandeko to lekisa yango gratuitement to respecter ba consigne ba kondi et puis bisonyoso to longa coronavirus. 3 jours ya confinement total pour la ville ya Matadi suite ya propagation ya coronavirus personne et des nouvelles personnes bazala qui recensé mokolo ya lobby mardi 19 mai 2020 pour la Covid-19. Ba Matadien bako vanda na ndaku pendant 3 jours confinés, pas de marché, pas de transport, pas d'activité, etc. Bref, nyonso ekozala te. To
to décidé ya ko confiner Matadi pendant 3 jours pour permettre na task force contre Covid-19 ya ko remonter ba contact nyonso ya 79 cas oyo ezalaki recensé na ville pour briser chaîne wana ya contamination. Ndenge gouverneur ya Congo central Atuma Tubwana alobaki na point de presse moko oyo asalisaki mokolo ya mardi 19 mai 2020 na ville ya Matadi. Lisusu instauration ya couvre-feu oyo ekobanda de 19h ti 5h pendant 72 heures ya confinement. Barrelais communautaire au moins 400 ezali déjà na terrain bako sensibiliser population sur bien fondé ya ba décision yango ndenge chef ya exécutif provincial abakisaki. Lisusu décret moko ya maire ya ville ya Matadi ezali entendu pour ko fixer ba tâche pe modalité pour quelques services essentiels et sengeli et continuer ko fonctionner. Ezali bongo ba hôpitaux, ba pharmacie, ba supermarché, ba boulangerie, ba maison de presse, pe ba service mususu ya port. Ba disposition nyonso ekozwama pour na ko permettre na ba travailleurs ya ba secteur wana nyonso ba sala musala na kimia sans inquiétude. La police a kozala wana pour na ko veiller que ba décision nyonso oyo ezwamaki ezala respecté. Kasi selon ba journaliste o bazala ki wana décision ya ko confiner ville ya Matadi eye na retard selon bango pona nini bazela ki ke ville et atteindre bar ya 82 cas ya Covid-19 pona ko confiner épicentre ya pandémie na province. Montée en flèche ya maladie oyo pe apparition ya ba nouvelle zone infectée ndeti Boma, Lukula pe Kisantu elingaki ezala épargné soki Matadi ezalaki confiné avant ndenge journaliste moko atunaki na gouverneur Atuma Tubwana. Retard ezate confinement wana eye na moment ya bien selon ba expert pona bango kutu il faut au moins 14 jours ya confinement pona ba résultat moko ya bien mais le pouvoir d'achat ya population ezali très faible peu situation socio-économique et comme il passe une période où il y a crise sanitaire mondiale et ezalaki impossible ba confiner tina 14 jours. Atuma Tubwana alobi ke atie nyonso en place ba médecins formés, coordination pe atindi ba équipe na ba différentes zones de santé. Plan moko ya riposte, base de données moko pe mise à jour na yango, numéro vert pour na contact, poste de contrôle na Kasangulu, surveillance pe prise en charge ya ba malade, identification pe mise en place ya ba site d'isolement. A préciser que sur fonds propres ya province na soutien ya équipe ya riposte province ekozwa en charge ba maladie nyonso ko banda na ba analyse ba traitement tina hospitalisation. Semaine oyo pavillon militaire ya hôpital provincial de référence ya Kinkanda, deuxième site d'isolement après oyo ya ex hôpital chinois Dongfang et kozala opérationnel pe troisième site d'isolement yango pe bazo installé déjà na hôpital ya SCTP na Nzanza et sika ba travaux eza en cours pe asukisaki na koloba que isolement ya ville ya Matadi pe et kosalema après confinement oyo ya 3 jours et sengali koyebaki République démocratique du Congo est totalisé 1331 cas confirmés ya maladie oyo ya Covid-19. Donc situation ezokoma de plus en plus tendue na yango ndeko ya Congo fanda na ndaku salela ba geste barrière oyo ba kondi ba pesi éviter ba attroupement ya plus de 20 personnes sokolaka maboko pamba pamba éviter ba bisuna ba yambi ba mbote ya loboko bosana lataka masque soki obimi pona ensemble nde tokolonga pandémie oyo na mboka na biso 61 décès déjà pe 300 personnes oyo esi babiki Kinshasa et l'équipe partout. Na moi lelo ba filming ba ba ko calculer ba cycle na bango te voire même na ba femme mariée yango micro ya KNB kitaki na terrain ko so na docteur Gabriel Kitala bona da reportage ya Hervé Zaka. Ba jeune fille mingi ba ebaka ko calculer ba cycle menstruel na bango te kutu na ba femme mariée mususu ba ebaka te
Or, c'est très important pour éviter la grossesse non désirée. Na yango magazine KNB tokitaki na terrain kosolana docteur Gabriel Kitala. Boyoka ndenge a expliqué na micro ya KNB. Vraiment likambo tolingi to traiter lelo eza likambo eza motuya pona ba mama o balete ba mona makila. To ba ona lingala po ete na yebi o bayoka français bayoka pe lingala ba mama pe mo balandela biso malamu. Ezali mboto donc ezali likambo motuya o esala kae bo mwasi ya mwasi. Pour les lots oyo azwazemi abota pe a continuer et toujours vinaye ya kupanza moto pote mokili et salama important et loko ba bengi cycle menstruel bomoni makila ya ba mama ezanini bomoni makila ya ba mama kubota na bango nyonso nde yango wana mama amona makila ta ko kubota ta ta sangani na mobali nde na kubota te mais mama oyo amona makila ye wana nde kati na makila ya ba mama tozana biteni misato eteni ya liboso ezali 10 jours uta mama amoni makila na bandi kotanga ti na 10e jour eteni wana ezali eteni ete mama ko kozwa zemite si mana kolongwa na 10e jour wana ko bakisa lisusu 8 jours wana ezali eteni oyo mama soka sangani na ndeko mobali akozwa zemi. Ce qui te leke teni wana ya 8 jours donc 10 jours plus 8 wana sali 18 wana etikali tikuna mama kono mona makila ezali teni oyo mama ko kozwa zemiti. Alors na yango mama na mama aza na date na ye oyo epesameli na sanza esengila mona makila. Alors date wana oyo moni na sanza makila eza date yango wana basimbaka to bengaka premier jour ya compter pour na kokokisa 10e jour bani kotanga makila parfois pendant 3 jours et 4 mais continuer kotanga kaka ti na 10e jour kotanga makila pendant 5 jours pour makila ba maman normalement ils aura 3 à 5 jours. Alors ceux qui bakile sili au compter kaka 10e jour et koki elingi ko ba période ya malamu oyo koko zazemite et sili kuleka. Alors à partir ya 11e jour où to makila ne bandaki kobima tikune pe kaoki obandi kotanga lisusu 8 jours wana ezali eteni oyo mama lingi kozwa zemi yango akosangana na ndeko papa mais oyo lingi kozwa zemi te na espace wana ya 11e ti na 18e jour soko sangani oyo lingi mwasi na ndeko mobali kozala posa ya zemi te iba to kozwa zemi. Alors soto longoli wana na 8e jour to basina 10e sa 18e jour ezali période espace eteni ya malamu oyo bakoki kozula zemi te. Koyeba ko calculer ba cycle menstruel na mwana mwasi eza vraiment très important pour soki mwana mwasi ozoyeba ko calculer ba cycle na yote okokoma bibota bota surtout pour na ba femme mariée okomona ye akomi na ye kozwa ba grossesse non désirée. Or ya boye eza normal te na mwana mwasi. Kinshasa et l'équipe partout. Betesco toujours na cadre ya kosunga ba congolais asali miliki kitoko na kombo Apollo pe ezotekama partout. Grâce ya Beltexco miliki ezali lisusu lixte na mabota ya Kinshasa lait en poudre en sachet Apollo et yeko résoudre problème ya komela tito café sa miliki to mai ya lobo. Donc lelo na Kinshasa soki omeli miliki te ezali faute na yomoko. Apollo lait végétal oyo ekosalisa bana kitoko ekopesa mikolo énergie pe ekosunga lisusu bakolo bakitisa mitema malamu. Komela miliki Apollo ezali kotonga nzoto na yo 1000 fois. Ezali kobakisa ba immunité na corps na yo pour te la résistant na mopepe nyonso oyo ya microbe ateke nzoto na yo. Donc miliki Apollo ezali kotekama partout na ba boutique na ba ligablo na ba alimentation okuta miliki Apollo en sachet. Ezali miliki ezali moins cher mais qualité ya bien. Miliki Apollo, miliki kitoko. Désormais pas de complexe na Kinshasa. Po Beltesco apesi ba Congolais occasion ya komela miliki ndenge olingi. Kasi miliki yango nini? Apollo kitoko makasi.
que ba jeune fille lelo ba yebaka ko entretenir ba vase na bango to kitaki na terrain boka bango ndenge ba expliquer ba jeune fille mingi ba saelaka ba petit so kasi ba yebaka ndenge ya ko entretenir yango te na yango to kitaki na terrain ko sola na ba jeune fille ko tuna bango comment ba koki ko saela ba petit so na bango o to bengi ba vase selon ngai inde eza boye vase na na utiliser nka na butu so na sel na butu na tongo na bwaki salite eza na kati na nettoyer ngo na zongisi lisusu ba basala ke ba musuba ko sela 3 fois 4 fois pour a salela ngo de temps en temps ba musuba eza en condition ya place à vaneli au moins tam su toilette na bango eza salite net biso toilette eza nango propre ya ngwana na mona ko utiliser vase pinza eza pinda propre te ngwana sela na toilette pour toilette na biso air monga mu na nika ngo na nika ngo na désinfectant ngo na javel na tie moi kisi ya toilette ya ngwana en tout cas pe nga pe na mona na ngai inutile au sela vase na pesa bango ka conseil ki ba salela ba vase na bango ba sokolaka yango bataka ngo pe javel pour na kolongola ba microbe wana en plus bango mo pe bazala na propriété pour msundeza atazo salela ngo bongo mes propriétés zate bazokima musu bazokima ba infection ba nini au moins pas salela ngo bongo tango propre mais azana na ba infection na sola ngo 3 fois na tongo so na kiova na koba vase na sokolia ngo pona midi avant na sokola so na sokolia ngo na pour na sokolia il faut sur la vase hernion parce que l'infection les ali maladie on utiliser un peu au sokolité après tant on sait alors on va des microbes à lobby ba masubo subela ki e kauki ça la bien te malade pour la biso ba c'est mabe na tongo so la muki dès que no la muka na bimanango na kei na boki masuba wana na passa on ni kiango tant on ngana sokola na salle à toilette soit si so sa toilette na zwana te mai na ni kiango na zoom si wana et na poko tant on ngana lala avant na koto na ndako nde na zwa mai na te mai na passango après na koto na ndako biso basi to zwa ba infection rapide conseil ka izaka ke faut qu'on nettoyer et loko to sala ndeti cantine na biso babilo na biso to sala na sene dans biso faut ko protéger yango pour kima ba infection na journée na bongsaka vase na nga séance nyoso na osalela ngo so na sisi na rincer na tie pembeni mais na buto avana kotsa on anda kunde na nika na linyuka pona okima mwa ba odeur wana et déranger na chambre te so pe j'avais les alliés à liquide na tangisi mwa mukie pour ça bio infection talaka biso basi ngape na kota na toilette te na sela ka vase na ngata na moi na ndako na sisi na bwaki ba fio ba sonya ba vase na ngo bien tele mso na tongo so akeboka masuba na ye atiki ka bongo au passer kututé en tout cas ça m'a bé parce que peut ça infection na moi c'est déranger ka ifongola même nzoto mobala ko kanchoza mobulu mele msoza mobulu tozo soigner kan nzoto no bien te yango na vase faut ba soigner rango vraiment surtout na javel bandeko ya basi kozala na vase eza mabete mais il faut oyeba comment ya ko entretenir yango po vase ya yo moko pe ekoki kopesa yo ba infection to maladie ya ndenge na ndenge soit eza kaka na elamba te to pantalon te Kinshasa eleki partout. Entreprises, institutions publiques et privées, ONG, partis politiques, commerçants, sachez que la communication constitue le socle de l'émergence de vos activités, produits, services et marques. La communication ne s'improvise pas, mais les méthodes et les stratégies de la communication s'apprennent. La Mouture ASBL organise la session de formation spécialisée en communication des organisations en 2 mois. Premier niveau, communication 360 degrés, les relations publiques et relations presse. Deuxième niveau, marketing marchand, marketing politique, conception publicitaire et gestion d'agence conseil en communication. Venez apprendre les méthodes pratiques de la gestion de votre organisation avec les formateurs hautement qualifiés et expérimentés. Eza mabeto malamu na bandeko basi misusu oyo soki mobali azosimisa ye mbongo pona ba préparatif ya mariage asali yango sans que mobali ayeba ba misusu kutu ba koma kokima nango boka bandeko basi misusu ndenge ba répondre na micro ya Hervé Zaka. Tomonaka ba comportement oyo ba jeune fille misusu ba koma nango soki mobali azosimisa ye mbongo pona ba préparation ya mariage okomona ye akomi na ye kosala yango sans que mobali na ye ayeba.
yango tokitaki na terrain mpona kosola na bandeko mibali kotuna soki bacomportement wana eza normal. Mpona nga za mwasi moyo ya mabe d'abord mpo nde tolingana na bolingo tolingana na eloko moko ntango napesi da préparation ya kobombisa eloko mpo honneur wana eza ya nga na yo ntango yo ozala ozwi mbongo wana na vi na yo mobimba sisiki oada modi seke okosala nga mpe okosala kwa misi ba mibale mosusu osala ngo ndenge wana seke na vi na nga na koconsidere yo te nazwi yo kaka mwasi moko comme piti dale bandale oke na yo mpo basi yango mpe basili te na kobala mpe mwasi mosusu na koforce kaka na tie na kozwa kaka la oyo ayibi akende yango akende yango kaka comme conseil nga na kopesa na basi wana mingi basalaka makambo wana batika so baotika te botambola vi yaki moyibi seke vi na bino ya mosika te po ne tolingana na bo tolingana le meilleur pour le pire mais ntango tozomiyeba makambo tokosala te c'est mieux toyebi ekosi yo moto ebiki fo totika po eosimba te comme mwasi aka nde moyibi ngai mwasi aka moyibi te mwasi eloko ya mobali ekwei opesi ye so opesanga te na mbongo napesi yo ya libala osimba na kobala yo oyibi yango logique catégorie ngambala mpona yo tokovivre te. Premièrement aza nanu mwasi mabe ntango tozoprépare libala pour les meilleurs et pour les pires ntango toza na préparation wana ezali honneur ya ngai na ya yo na niveau ya famille mpe ya baninga oyo toyebani logiquement parlant donc soki tozwi mokano wana elingi koloba tozokende na norme oyo ya tout droit ntango yo bandi kotengama antuka oza mwasi mabe nayebi te ese tolinganaki to tolinganaki te ubien olingaki kaka tozala basheri to tokoma ntina niveau ya kobalana antuka eza art ya mabe yango mpona koboya bariske wana yo moko oza mobali oyebi ndenge nini bagera mbongo na yo ogere mbongo notima mona libala ekomi pre obali ye parce que tomona ngo mingi kosimisi mwasi mbongo boye ekomi pre ya makambo ya libala boye mwasi akimi na mbongo ou bien mwasi ekomi ke nadekisaki mama nasalaki boye makambo kobi ya pertibe ouais comme conseil oyo nga na bapesa na bafille oyo basalaka babiloko wana babi confiance baganyaka yango il faut oyeba ndenge nini ya vivre na mutu mbongo ya satana soki mbala simisi yo mbongo fo ogarde confiance pa mobali wana mpo asala bamakambo mosusu oyo eza ebele mpo na yo mwasi oyo ozolinga obala mwasi oyo aza na projet ya obala oyo oza na projet obala ye disons bapréparaka ye certes il faut déjà banda komekaka ye na makambo oyo mike déjà par exemple osimisa da moi $10 moi wagirango bien moi $20 agira bien voilà za da moi simo boye ayo promettre pour l'avenir ndoko ro risquer et ça na peu makambo minene pour kobala déjà il y a projet moi il y a vie déjà donc c'est-à-dire il faut da moi simo boye préparer spirituellement et en plus en éducation moi malamu ya famille pour moi so ya ebinzambe moi ça dans éducation ya malamu ya famille tant déjà ebi que tout un projet moi ya libala na mobali nanga jamais ko sa erreur wana yo kima na mbongo di yo lingo sa na volonté na été ndako moto ku wana boki ndenge bandeko mibali ba réagir na micro na biso bapesi ba point de vue na bango balobi que ba comportement wana ba jeune fille ba koma nango eza normal te posoki mobali azwi likanisi ya kobala yo ezali nzaka te na moi ya lelo. Il faut moi si gagner confiance et pas mobile na yo posoki obandi déjà libanda bongo et bongo na libala seke ekozala somo mwana mwasi il faut à la patient pour bongo eza na suka te Kinshasa eleki partout. Bozalaki bongo ebele ya kolanda magazine KNB kasi komi na suka soki bosepela ki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci na équipe rédactionnelle mobimba ya KNB na sima caméra tozalaki bongo na Hervé Zaka double poumon na réalisation tozalaki na Natasiata bobosana te ko s'abonner toujours ma suivre mon na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa yo et l'équipe partout. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki kino